calendrier ya Kofi na calendrier Fally abimiseli biso ya Fally eza 20 concerts na premier calendrier ya Kofi premier calendrier eza na 2 concerts donc Fally Ipupa ache Kofi Olomide 18 bi. Oh. Premier calendrier ya Fally Ipupa, premier calendrier ya Fally Afrique. Tout le monde est bon, on a 20 concerts. Oui. Fally a publié dans le deuxième calendrier. Oui. A publié dans le troisième. Donc, tu banga Mitolité Misunga, Oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Oyo bake, et y a une idéologie à Sikadok. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique Misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga santé c'est gagné na clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate bitumba miziki ya mboka tokotike la charge nyonso pas Fally te nga sepeli ndenge Kofi pa koti boye baartiste boyaka kofinga Fally bino pe bolakisa calendrier depuis 2017 ti 2021 oyo toza nango tozalaka na artiste moko ka abimisaka calendrier Fally Ipupa Fally Ipupa kolonize miziki oyo ta molai mwana ya ki mwana ya poto tala floti ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yango oyo Flotte Hotel Joli Kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant ya kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na Flotte Hotel Joli Kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya Flotte Hotel Joli Kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omeli eloko nyonso yo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui. En plus, ça m'a dit que son a déjà ba local na famille na bango. Ah, ok. Papa na bango la kele ma be père na bango za chef coutumier. Malobato la kele yango ya Yerusalem. Po atika ko sala ba vidéo oyo il faut afanda afuka mela papa na bango longola malédiction o atiaka tina ye. Yo mwana déjà ba la kele o mabe mais il ko boy koyaka kati. Liboso ba vidéo bimaki. Yami balé lisusu atayo moko vraiment. Calendrier nde siko éprouvé biso nani aleki muninga. Donc na mboka libanda. Nani aleki muninga na mboka libanda parce que awa oh musicien na yo ko finga ba parents batu ba kufa. To bando beta siko batu bongo kara afingi na ye muto répondre ya zate. To bando zong sabino na kati ya calendrier. Personne m'a conduit, on dit quel bien. Ailleurs,
Tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Chez Tchonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Merci Nabino, ma fidèle internaute. Oh, vraiment, bozalaka branché. Bolandaka biso souvent. Oh, tobengaka ba famille Nabiso. Vraiment, nazalaka na esengo. Soki nazali boso Nabino. Et surtout, ndenge na lobake Fimbu na Fimbu News et Tikali. Chaîne YouTube idéal. Oh, vraiment, oyaka na ba information moko. Et surtout, ba actualité sur Internet. Lelo naza, vraiment na esengo. C'est la toute première fois. Na pas ken piana makizembe. Oyo, lelo vraiment, akoufeli batuminene cette année. Tout le monde a dit liwa ya Cardozo Mwamba. Cette fois-ci, Mamadou Arisha Otiko Biso. Yango to le juge qui bon biso et surtout nga peki titan le parallèlo au Bobenga France 24 na lobby non na ya tie pas ken piana pito pale pour nato solane par rapport à ma bonne actualité. D'ailleurs, je dis merci beaucoup na équipe technique que vous allez accompagner nga. Merci na Dominique Mulumba Kankou, merci na Whisky Ushia. Merci pe na Angèle Moussoeli Makizembe Oyo Azalaka na kati à Londres la méga star Nabiso et pourquoi pas aussi na Karine Nzololo. Motema Liberté Closet Oazola Nabiso. Junior Chaumba na pesi un grand merci. Anelka Super Play na kati Allemagne pour na kumulata boye donc il faut que na Junior Chaumba papa na Jos yango lelo naza pa Ken Pia na Makizembe. JP Batiki Koko ba Warion Kadete Kasala Ken Pia na toyeko yambaye tokosolani mwa ebele na biki bozaka branché. Déjà naza na kati il y a Palais Royal et pas Ken Pia na Pito Palais tokutie na Zambala. C'est la toute première fois. Pour Ken soit zana ba matanga mingi se déguisera na bandenge na l'autre ba kitoya pona ko prêter main fort parce qu'il y a coca qui te lobby. Bonjour Ken Pia. Ouais, bonjour Peggy Tita. Bonjour na mes condoléances sur Baralanda biso. Bon, mes condoléances. Mes condoléances vraiment tozopesa na famille à Mamadou Arisho. Tobi que PDG Mamadou Arisho atotika biso. Lelo vraiment sembla ki Peggy na la libiente. Kotala na neo kaka tobungisi wabe Lorango wazalaki pe vie nanga makasi wabe lazaki parmi ba vie nanga tobungisi le Bill Gates congolais PDG Cardozo Mwamba wankena wasunganga makasi vraiment na mokilo makasi PDG Cardozo Mwamba toyobungisa lisusu Mamadou Arisho o nazala memele ba 100 personnes azo sunga pe lelo Mamadou Azate na salaki moi examen de conscience na lala vraiment bien te kotala batumi satu oyo nga azala ko tokele ba porte vraiment ba ke ane moko bo esalinga vraiment pas surtout
liwa Cardozo Mwamba wankena esalanga vraiment neti batobolinga mbeli na raisonner sur Mamadou Arisho na memela e ba saper Mamadou abimisela bango ba passeport o bakenda nango poto tokenda na Sankara de Kunta apesa Sankara mbongo billet ya voyager poto asunga ndeko Pi Roger mwana mboka era kufelaka madame asunga na mbongo ba matanga en tout cas zala PDG moko chaque décembre akosombela biso vraiment biloko ya kolia ba provision pona to fêter na famille vraiment za vie moko so ba série za na Angola soko bengi oza na problème okozanga te kozwa solution emso lelo atindelo 300 lobi atindelo 500 en tout cas Mamadou Arisho que son ami repose un peu malgré to beti ata ba 3 ans tozo solaté mais ba bien fait bungaka jamais quand bien na choc to monaki tangu arrivé à corps ya Cardozo Mwamba libigete yaka okokara te vraiment pepe sarape moi trouble na internet lelo soki matanga ya Mamadou Arisho na Kinshasa est-ce que vous allez na même émotion aux ayaki nango parce que leli sara batwa o leli sara même libota ya Cardozo Mwamba siko arrivé à matanga Mamadou Arisho parce que lobi to mona déjà tant to komaki na résidence ndenge bayambaki yo ndenge olelaki déjà na famille tant ba moni babia à Ken Piana vous allez qui vraiment proche à Mamadou Arisho et au sala on dit bon ngai na lobaraka chaque mutaza na façon ba le lakai moni Cardozo Mwamba wankena nga na loba matanga na e déjà a préparaka déjà ba mbongo na eke soki na kufi mbongo na nge kundanga moni Cardozo Mwamba ba loi avion mobimba ye na corps parce que yo yebi tokenda ti aéroport corps yaka kana mwasi na ina mwana na cercueil avion mobimba ya bongo biso to ya na soka ko accompagner corps ya Mamadou na yebi ndenge koleka te parce que mutumsha ko zala zala na mbongo me akufi msusu famille tika na difficulté donc to ko sala comparaison te ke ndenge ya Cardozo leka ki ndenge ya Mamadou pe koleka mais biso vraiment ta na musika so ba kunda ta na Luanda to kolela via ta na musika soki pe ko sala matanga eya awa vraiment présence kozanga te Mamadou aza muto ayambaki bato ebele ozo kompa différence eza Cardozo lupangu na ye ezalaki mwa rare ke ba journaliste ba kota kuna ezalaki kaka bato bazwa mwa chance ezangai joka na ba vie honorable zakari babaso kuna ya zala yamba mingi ba politicien ba ministre ba général parce que ya zala traiter pena ba affaire moko vraiment ya haut niveau mais Mamadou Arisho ngana osenga famille mobimba ba lenda kaka parce que ba liwango pe na comprendre te ba viango ndenge ba kufeli biso ya Cardozo Mwamba to ke zala kaka moi fièvre mo bo aki hôpital et comme tonga boeba via kenda kaka boy OK Mamadou Arisho pe to ke abisi mwasi na ye en tout cas lamba biloko ya 2 jours pour lobi okokolamba te abisi mama bibi chamala lamba biloko ya 2 jours lobi okokoka kolamba te bibi chamala lobi na okoka kolamba te pona nini abi na yebi ke lobi okoka kolamba te basutuki na tongo boeba PDG molimo ekei boss Mamadou Arisho molimo ekei place azali vraiment biso to benga ke grand maître parce que yazalaki mutu moko non yazalaki pena yazalaki grand maître pe ya loge aza diamantaire non yazalaki kabela biso aza diamantaire azali pe grand maître ya loge que non azalaki pe ko bato bazalaki pe na grand maître pe ya temple grand maître pe ya temple pe mama parce que Mamadou azalaki pe grand maître ya temple parce que bango basantaka pena makambo oui grand maître pe ya temple ken pena oyebi eloko ntango olobi Mamadou aza grand maître à temple est-ce que vous savez ba musicien nini oyo yebaki na temps wana bano ya pa Mamadou Arisho bano ça fait bamboka Mamadou Arisho so ko tangela biso ba kombo ya ba musicien moko o bano ya pa Mamadou Arisho ngana zongi kaka na parole lobi azaki grand maître à temple azaki pe mécène parce que anoka bilatu bamboka tangela biso ba musicien yebaki oyo bando ko mona bano ya pa Mamadou Arisho Mamadou pa anoka bila bamboka non Mamadou Arisho déjà to ko longola musicien ta moko te fait rigola bango nyonso tu balia bango fali na ndimite parce que fali Mamadou héritier azoka ba pena mbongo héritier alia kabose bango nyonso tu balia kutu héritier ba preuve ça parce que aboka eti na ba album
bato bayembela bibi chamala ya Mamadou Arisho Kofi Olomide na boso ntuna Kofi Olomide alia bato nyonso tu presque Mamadou Arisho Papa Wemba pe alia Kester kutu Mamadou vraiment Kester bapesa ba la ya bakar na ba Bexi mwana ba Lorette la Perle Mamadou presque na rolo ba presque ba misenyo surtout ya Congo Weranson kuta yemba tina banzembo oyo bato balobaka wera bwaki Mamadou Arisho avec erreur Mamadou Arisho na lembite vous comprenez donc Mamadou Arisho o balobaka wera Warisho o balobaka wera bwaka avec erreur bon donc ezaka moi moi confusion ouais donc presque bato nyonso tout pour la majorité presque to lembo Mamadou na ba artiste pe misusu ba artiste comédie kutu koloba te wana kutu liste mu da bango nyonso tout basali na Nzambe ba artiste chrétien ka ba frère Mike ba artiste chrétien Mamadou Arisho a coopéré pena na ba artiste chrétien penate mais ngana yebi ke Mamadou Arisho atiki nzembo mobimba na balle de match y a papa mais chéri. Oui, il y a papa chéri Mamadou Arisho nda sombela achuda Jaguar. Donc, il faut patienter nzembo depuis. Oui, il y a patienter nzembo. Dans balle de match tindenge bimite wana. Ba tu oyo na rolo baba ki banzembo na ba te Cardozo pa yo ka nzembo na ite. Mamadou Arisho pe azo kazo yo ka nzembo na ite. Siko ken piana. Le ndenge tango zolo baboye ke Mamadou Arisho azo ke occasion ke eza pona ko blesser peut-être un tout papa chéri. Non, eza ko blesser te eza blesser ba fan ya BCBG. Pourtant otanga déjà il y a papa na tso Cardozo mwamba yo kinze mona été déjà ekomaki pe déjà mabe oso ya Mamadou Arisho so bakisi. Non, eza na ngona nenga mabete parce que herbal de match ekobima nzembo ba immortaliser Mamadou Arisho za na kati. Parce que afuta bambongo na ye, afuta nyonso tu. Asombela achuda kutu matabisi ya mbongo afuta asombela achuda na Jaguar. On ça rappelle na BCBG ou non, ça la rappelle te nazolo bande makambo na yebisi Mamadou Arisho. Vous comprenez? Et bon, oyo pas Mamadou. Nazwa trop. Nazwa trop. Tenga mutuka te. Mutuka vraiment déjà ba PDG ba kufi Cardozo Mwamba na Mamadou Arisho ba PDG mibalo ba prometanga ba jipi. Te même ta kabela mbongo makasi ya Cardozo. Oui, Cardozo Mwamba wanke na kabela mbongo ebele na vie. Ya blague te. Mamadou wana pas sunganga to. Il y a PDG Cardozo te ko comparer te pour Cardozo zalaki na niveau ambongo moko te na ba Mamadou Arisho ya zala pena likolo makasi ba venu nyonso bakei parce que mission moko salema pen Mamadou ye moko aloba ba comparer na kinwani te ya leki kinwani na la mais mutaleki bango nyonso tu Cardozo Mwamba ba siveza ba sikoyo ya ba patron zotanga ya ba kilelo to kocha ba lipasa bambongo pe to kocha non lipasa bambongo na kilelo za patron makasi Aujourd'hui, les conseils protègent venant à Boubou Léondela. Ah, patron, makasi. Ngas ko eloko elekelanga na mona ministère Nzambe a compliqué. Ba vio tozala ki obwaka na ba TV en Zondo TV. Ba vio bazala sunga biso makasi, bake ane moko. Ozui Wabelo, ozui PDG Cardozo Mwamba, ozui Mamadou Arisho. Do ti tozala obwaka bangwana, bazala ki batu ya 2021 batiki mokili. Et ça la pena pasi. Non, eza coïncidence ya vie, coïncidence. Anéo vraiment et memi pena ba mercen otozo ka ba kombo. Elaxi na vie ata bazo boka ka fo lukelong ya Nzambe. Ah OK. Parce que ba ve pena ba 8 ans be la penate ba ke brusquement. Faut ko lukelong ya Nzambe ya motozo pema. Yonga asenga ba tuto ke na mingi na église ya prophète Emmanuel les affranchis. Les affranchis. Napena zala négliger makambo nzambo lelo na koma pena tongo midi pokwa kuna na koma occupé kutu na famille nanga non na koma non pona jipité na koma occupé non oh combien de bateaux basombela ba jip nga kutu na koloba na mutal boso te ke basombela nga jip et pas prophète pegin ça basombela jip et pas prophète liloba est-ce que pegin ça kenda église liloba Pegin ça va sombela jipe pas prophète abimisaka ba misele kete na zoto Papa Konde. Papa Konde sombela pegi jipe. Pegi ateka ngoma akenda église te. Pegin ça va sombela jipe pas Mogisha. Mogisha. Asombela baraka Mogisha. Est-ce que pegi akenda église?
akende à l'église te nga eza na ke na église on akuta na nzambe ya bien makambo na nga bandi ko marché nyonso za bloqué bandi ko marché na tingami wana na mona ba miracle na misu mais quelqu'un zelo mo balobi ke yo za soki bangi ba pambola yo okota ka na distraction ta ne distraction fabricage elio on dirait makambo za ke belé ta so tu ko kufela susu Mamadou Arisho on dirait pe ken ne pose okota na distraction ta ngozo ba ki bonzambe okenda na distraction non liwa ya Mamadou Arisho mutabi programme na ngweza nzambe yemoko parce que biso nyonso tout ofandi boye to qu'il paraît ça moi sina lamba biloko 2 jours veut pas mettre à temple ya masekite abisi moi sina lamba biloko ya 2 jours pour lobi okoka kolamba te eza message ya munene déjà yo ce que zo senga bato ba bongo mutema te parce que ba koloba kene bongo yo bongo la mutema non nga déjà ko bongo la mutema c'est trop dire naza na contrat moko te na mokili ah ok na contrat moko te oyo peut-être sala nga kilo ke un jour na lukana ke ndo boaka kilo moko boye na nga na kilo moko te na pe na charge moko te na vie na nga ke charge moko boye na charge te si na bokola ba na nga calme moi si na nga tozana calme sans condition ça te que moi si moi surtout kana butu mobile na nga ki non nga viva bongo te na pe na sans condition na luka mbongo na nga ka ndenge mutu ya nyoso debuyaka donc na pe la pe na étoile ya nzambe ye moko boye ya nzambe donc na sa condition sans loko donc na za à l'aise pour tout ce que ça sujet au message nous grouper ça par rapport à liwa Mamadou Arisho bat ba yebakiye non batu ba yebakiye batu ba kotala pe filmu na filmu bayoka ke Mamadou Arisho akufa oui Mamadou Arisho atiki biso en tout cas bande ko nyonso boye bakiye surtout ba célèbre to négliger vraiment matanga ote moni muninga ya malamu ba yebakiye na moment pasi Mamadou Arisho atiki biso donc total rande matanga ngo ekende mais eza choc na mutema choc ya makasi. OK. Merci beaucoup Ken Piana donc naïf ça bino déjà toza a et pas Ken Piana makise mais na souhaité pena pesa ba joyeux anniversaire na Mike Kunda la ville est tranquille la ville est calme ninga abeda sur balobi bana ya Braza bana ya partout donc c'est dimanche tokokuta na et pas Manu Chingela pour notre fêter anniversaire il y a Mike Kunda la ville Mike Kikunda la ville est tranquille ba wana ba patron en ville Mike Kikunda talaka bango ba staff ya grave ya héritier watana en tout cas bambo tene yango wana ba joyeux anniversaire na ye utioleka ko tia vidéo mo boya na moni abed ashuna jibe na héritier ouais to ko tala ba vidéo ba indisaki mo polémique mo boyana ouais donc je pense que to ko leka na pour na totala moi bah joyeux anniversaire bah pesa qui et pas Venabiso Mike Kunda la ville est tranquille tolanda yango abed ashur héritier watana be ejibin pena papa cher. Joyeux anniversaire Mike Kikunda, la ville est calme. Happy birthday to you, Mbotamaelamu, que du bonheur. Profite de ta journée, fais la fête, amuse-toi, que Dieu te garde. Longue vie à toi. Beaucoup de bénédictions. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toi. Gloire à Dieu pour cette bougie qui vient de s'ajouter dans ta vie. Allez, oumela, sois béni. Check, c'est pas pareil. Toujours, c'est mignon. Toujours. Mike Kikunda, toujours on est ensemble. Joyeux anniversaire mon frère. Le Gouv, on est ensemble. Que Dieu te bénisse. Toujours, les jaloux vont maigrir. Reste comme tu es, on t'aime comme ça. Pa. Symbole ya kimya ya kazi. Mike Kikunda. La ville est calme. Esayo. Heureux anniversaire, Yangandeko, le frère, le seul patron de la ville. La ville est calme. Zala toujours. Mieux vaut tard que jamais. Beaucoup de boulot. Mais une pensée pour toi. Une petite pensée pour toi parce que vous avez un mec spécial pour moi. Vous avez venu un déco. Vous avez un déco. Ce qui est rare et cher, alors tu es vraiment très cher. Merci. Donc, Nabato Bolandi Bisso partout. Angèle Moussoaili Makizembe. Junior Chamba Papa Nadjos Naïtan, je te salue. Napesi aussi John Nataba 2. Tokutana Rawana, toujours Bana Paris, Amigo Ngombo, Bozala Rawana. Ken Piana, tu as dit que le sujet est vraiment nettoyé qui d'abord dans ma matanga. Oh, et ça qui ne sont pas si. Mais là, sur mon internet, ils ont perturbé dans ces moments. Nous avons vu Kofi Olomide, le Quadra, Double King, au Yépé, a outil qu'on publie calendrier parce que tout le monde qui a fallu n'a mis déjà un pas, il a tourné naïe.
à quelque temps, quelques moments, quand Awaka Kalaming te tomoni, Kofi Olomide, Ope tomoni, calendrier Moulaï TIF 2022. Quel peu de makizimbi? Ouais, en tout cas, impression nanga ezara na féliciter Kofi Olomide. Moni Kofi Rami Benga numéro 1. Et par rapport, non, par rapport à la génération, vraiment, Kofi Olomide, ça prouve que, à numéro 1, il y a musique, il y a génération Mobimba. Parce que, là, Makambo Fali et Kofi Olomide, Azo Sala, Léon, musique, Yambo Kanabiso. Na âge, Kofi Olomide, âge Azanango, Tile, l'autre, Loba, Kofi Azo René Kaka, Aza, artiste, il a félicité parce que, mingi ba koma na âge, wana te Kofi Azanango, ba René Kaka, Ndenga René Tilelo. Kofi Abimiseli biso 3 calendriers naï. 3 calendriers. Premier calendrier ça y a Afrique. Et ça y a 2 concerts et 3 concerts. 3 concerts mais dans 2 pays. Vous comprenez 3 concerts mais dans 2 pays. Donc deuxième calendrier ya Kofi Olomide et ça y a Amérique. A Kobeta 35 concerts na 8 villes. 35 concerts na 8 villes. Na États-Unis. Na États-Unis. Troisième calendrier, azongi en Afrique. Akobeta 12 concerts na 12 pays. Donc ça veut dire que Kofi Olomide a prouvé biso que ceux qui te reçoivent dans la musique, ils sont dans le calendrier. Oui, oui. Parce que premier calendrier, il a fallu Poupa. Premier calendrier, il a fallu Afrique. Tout le monde est à 20 concerts. Oui. Fallait publier dans le deuxième calendrier. Oui. A publier dans le troisième. Donc, tu banga déjà. Déjà, dans le calendrier, ce qui est le calendrier à Kofi, dans le calendrier, fallait Abimisi Libiso. Il a fallu, eza 20 concerts dans le premier calendrier. Il y a Kofi, premier calendrier, il y a 2 concerts. Donc, il fallait pour pas acheter Kofi Olomide 18 bi. Oh. Vous comprenez? Ache Kofi Olomide 18 bi. Mais jusque-là, Kofi Olomide a mené Fali Poupa na deuxième calendrier. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah, yeah. Restaurant business class VIP. Yeah, yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Ozo tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Na 18 et 35 bi à 0. 35 bi wana tozolo bana 35 bi parce que fallait afficher nanu deuxième calendrier n'a été. Fallait afficher dans le troisième été. Mais dans le deuxième calendrier, il y a Kofi Olomide. Azo mené Fali Poupa na 35 bi à 0. Tu veux éviter le deuxième calendrier, il y a Fali. C'est là la solution. Nayoka qui a na 65 productions. Maintenant nous, comme a publié dans nous tolobi na deuxième calendrier awa Kofi azo mené nan. Na troisième calendrier, Kofi a mené Fali na 12 à 0 parce que 12 concerts. Tous a besoin d'artistes. Vous allez discuter dans le calendrier. Il y a un Fabregas na PC Bambote. Bambote nini susu. Bambote belé parce que quand tous a sont conflit na Congo. To banda sikoyo ko juger bino na ba calendrier. Boende zalaka. Que jibe Kofi bolingi bo sala guerre, bon la ça ba calendrier na bino, c'est tout.
parce que lelo na minute oyo Koffi Olomide ana mutu moko akofongwele mbanga na minute oyo aza te apa Fally Ipupa oyo azomene nanu na 18-0 na premier calendrier d'Afrique. donc eza neti Fally 20 à 2 eza neti Fally atie 20 bi Koffi Olomide azongisi D siko deuxième calendrier ya Koffi eza affiché déjà tozela ba calendrier pe ya babina filé ba calendrier ya ba Fabregas parce que beaucoup soit na kana ba micro te tona besoin pena ba bango nyonso tout tona besoin boso na ba calendrier héritier Watanabe parce que tona besoin ko soit na ya calendrier mais ndenge na moni la c'est comme si héritier ali to kende yepa ko yape héritier siko calendrier na ye mabe na ngweza azokoma te azoprogrammer te tona besoin pena calendrier et bimi pena pour ville tel même ato obeta na ba province na biso mais ezala na kati ya calendrier c'est tout. Okay. Donc calendrier on a izola kisaki artiste azoza la produit. Parce que lelo muto atie la Koffi Olomide mbanga zate. Koffi Olomide déjà par rapport à calendrier na ye olobane nini. Parce que boye déjà nga yoka li passe à bambonga lobi a soutenir tourner à Koffi Olomide. A ti de les $200,000 pour à continuer tourner na pour na ko féliciter. Déjà na âge ya Koffi déjà ba calendrier boye, ce n'est pas n'importe qui a rosa na calendrier boye. Tu as besoin de la calendrier, de calendrier, musique na biso son elengi ndenge zalaka. Tu as besoin d'idéologie na stratégie na Adolphe Dominguez zité. On a grâce à père, na la taka danger, na papa ba yebi, ba Koffi ba yebi, na petaka yo non. Tu as besoin de calendrier. Donc ba calendrier na peso ça bien. Bilamba eza distraction, calendrier nde siko éprouver biso nani aleki muninga. Donc na mboka libanda. Nani aleki muninga na mboka libanda parce que awa oh musicien na yo ko finga ba parents batu ba kufa to bando beta siko batu bongo kara afingi na ye muto répondre ya zate to bando zong sabino na kati ya calendrier whisky wish ya inclusion ka calendrier calendrier Fally premier calendrier Fally et puis ça est déjà somme siko au moni na guerre ezalaka ère ennemi beti lisasi pas yo pe côté fozongisa to moni pena nga pena na féliciter Koffi Olomide parce que tout le monde qui année passée to bandi depuis 2017 ti 2021 au tozanango tozalaka na artiste moko ka bimsa calendrier Fally Ipupa coloniser musique au temps mulai ba calendrier za la raboué ba calendrier depuis 2017 on a gagné la Fally Angola ti lelo Fally alandisi concert na concert ba calendrier affichera ba calendrier ba programme ba calendrier. Ce qu'on a sepeli parce que Koffi Olomide pas koti parce que bitumba musique ya mboka to koti que la charge union c'est pas Fally te. Nga sepeli ndenge Koffi pas koti boy. Ba artiste boy ka kofinga Fally. Bino pe bola sa calendrier parce que to monika calendrier ya papa parce que Koffi Olomide a besoin sur ya succès ce qui ya ndenge nini te Koffi a besoin azala ba leki ba vivre que Koffi aza. Ah OK. Ça va pas calendrier Koffi o salinga bien. Siko ken piana na komona siko ba calendrier obo est-ce que ba artiste émission nyonso baza en mesure ba se comporter na façon parce que y a peu ba production faut za na ba producteur est-ce que bango nyonso ba za na mesure mais soki ba za la mesure te batika bakanga bambanga na bango batika ba polémique bakanga na bambanga na bango premièrement batika ba polémique batika biso to fanda calme ozo comprendre nga déjà na sepelaka parce que nga na voyage trop na ba calendrier o kaka. Okay. Na kenda ngola na mata ba jet privé na ba calendrier o kaka parce que ba calendrier boye ils pesa biso déjà espoir que même ba prince ba kali ba ko kende ba États-Unis ba kisi njora ba ko mais oui chance c'est ça déjà ce qui calendrier oyo Koffi Olomide Sahel yango c'est que ba merveille rambo ba prince ba kali ba otambola déjà ba mbokebele. Ah OK. Voilà. OK. Merci beaucoup Ken Piana. Je pense que tu continues toujours dans l'actualité. Oui, tu continues dans l'actualité mais tu as ba artiste na biso li sola calendrier pour nani. Pour principe et banda kotambola. Parce que bato belé balobaki o Ken Piana depuis Ken a Fally poto c'est comme si bloqué poto bato musu ba bimate calendrier ya Koffi oyo ngana osenga Koffi mais mela biso atanda ba journaliste ko ata ba Mathieu Bosch. Mo ba ya ebele bazaza ba killer. Killer de pas bandolo bela artiste mboka nzoto ezate nzoto ezaka ndenge bon changement ezate
Kofi Olomide nengo sala na bango émission na okomema bango ta tourner sala biso bien ken lisola kala dielo mo yelingai to ko tsa pe no sibi na masolo te keba pe no sibi akoya pe na calendrier ouais non sibi pe akoya na calendrier mais est-ce que non sibi face à l'effort pe ba live parce que calendrier bazo solliciter mingi bato ba makasi na live muto azo promettre moi mingi kotala après fali na Kofi muto azo promettre moi mingi za wera héritier wata na papa chéri Jibe Mpiana. OK. Parce que ba innocent faut ba sala ba effort ya kota na liste ya calendrier. Parce que bien affilé pe azo promettre ko kota na histoire na liste ya calendrier. Lisolo ya audio monté. Ya papi kakol. Audio monté. Bon, ma solo ya vient na papi kakol na ngo kota ngo vraiment parce que wana comme na oui comme guerre entre yena na boduka. Conférence de presse. Oui, nana sala kana FV team pa kakol pa sala kana maison mère. Est-ce que c'est vrai que kakol aza juste na malobo azolo? Bon, kakol nga eloko ikamusinga kakol okedo wanga na makambo lobaki voir kakol nani yango bosani. Nga siko biloko na kota ngo lisu mingi te parce que ekomi makambo Nana déjà mobile naza directeur na FV justice déjà oui. Nana mobile naza na FV team aza directeur kuna papi kakol pe aza chef d'orchestre wenge musique à maison mais déjà makambo bango na bango siko ba swana da biso to tiaki polémique etange ba indépendance ko komi makambo siko ya bango na bango ba potana wana il faut to laver mo maboko mukie sala bien parce que soko ngetu nanga ba question na mingi luka kakol soit luka nana boduka bo solo la ko bebisa pe ba relation ya kakol na nani na fali pour parce que ba vérité monsieur bimaki mais ba vérité fait mais oui fali a soutenir kakol et ça peut bien peut-être aboyi pe ko exact na ndenga mabete bongo aboyi pe ko bebisa relation nga lobi ke eza montage non eza la montage na ndeni est-ce que nana boduka osepela place mobile ni asalaka yo osalirango na ba niveau parce que abana lo ba camarade na non audio ya na biso kakol pe zalai mabe oyebi ke audio ya zalai mabe parce que ngana aboya na ngoko kota suma kambo na aboya na ngoko kota mais audio ya zalaki mabe makasi ngana opesa nana boduga raison 1000 fois parce que nana boduga na raison 1000 fois. OK. Il faut défendre place mobile na epa salaka place ya neza place ezolesa bana place ya neza place o ezosala ke ba vivre bien batonga ba parler bazana ba ferme ou bazana ngo akotika te laisser aller que kakola lali ala muki olo ba ke non tricage so nani a tricage ti to betaka na trace te mais non c'est faux même iwera na ndimite a sepel nango pona nini bozwi ya Sankara ezopesa kakol emsu mwa mutema da Sankara soki azo matalelo progression Sankara ezoswa pona ni tolingana na amour sincère. Comment on ça la campagne pour Sankara akabwana na fali pour pas poso mona Sankara place akewana ba avantage za ebele. Parce que soki Sankara zala ineka ko soutenir ba musicien mususa soutenir ka wana ototanga ba kombote. Bonga ba mona ngo mabete po bobi ke kuna gaz ezate kuna Sankara gagner loko ta bénéficier loko te. Mais maintenant so ba lobi ke kakola zo soutenir artiste mboka. Mais attends la pe ndeko ne ya wenge par rapport à album pe amuna sangisi ba ndeko wenge azape na droit à soutenir mais mutapekisi à soutenir artiste mboka azata attends la ba intérêt na ya zo kuna etalié ati ka pe Sankara calme na ba intérêt je pas fali bango to bazaba na lora de la forêt na artiste mboka na fali pour pas bazaba leki ya wega non est-ce que biso to rozala na to bando sala ba débat ya bongo ya boye vraiment que kakwa la ça la même chose Sankara jalousie biso to wando ya pe to sala ngo pe ba débat ngana okota makambo bien jour na yoka Sankara pas comme ça la kakwa jalousie ndenga za na artiste mboka comment Sankara zo se déranger na relation na bango comment ya kakwa la s'intéresser mingi na relation ya Sankara na fallait pour Anelka super play Ken Piana Herman Kasongo deuxième fois mutakalisé. Bon, Herman Kasongo, na pese bambote belé, na pese bambote moni. Herman Kasongo, non, Herman Kasongo. Non, nazo encourager parce que yaza na ye, ayakane musalo na loinge yaza na ye mutu ya ba artère ya pornographie. Oh. En plus, Herman Kasongo nenga zana déjà ba loka na famille na bango. Ah, OK. Papa na bango la kele, ma père na bango zala chef coutumier. Maloba to la kele yango Yerusalem. Père Herman Kasongo za chef coutumier.
Non, il y a des vérifier information. Ah, Moulouba. À laquelle est ma bé, mais oui, n'a pas de côté bakananga connaître. Papa n'a pas mal chef coutumier. À laquelle est ma bé. N'y a son père n'a pas mal. Pour atika kosala ba vidéo, oh, il faut afanda afuka mais la papa n'a pas mal longola. Malédiction oh atika tinaye. Yo moi na déjà ba laquelle yo ma bé, mais il va boy koya kakati. Liboso ba vidéo e bimaki. Yami balé lisusu atayo moko vraiment. Atayo moko vraiment. Est-ce que tu offres d'arabe, bah viens le jour en bas, bah c'est poli lumumba, bah so kapena te olobelara amène kasongo vraiment. Que vidéo moi si te olobela, to bandela suka ko lobelara vidéo. Oh c'est ami ba. Oh zela. Na zona nu moi chombo moi c'est poli na tindelenga. On na se disturb. Anelka super play na Allemagne balbi prêt à darasser mo en Allemagne. Ouais to moni ken penalty ko zoa S21 parce qu'il y a déjà na S20. S20 yango. Na Pauline Lumumba na ebité so sala ken boy pourquoi S21 yango. Anelka super play Lumumba na osengata. En tout cas c'est Pauline Lumumba merci. Oh pochette nango ya na carton. En tout cas c'est Pauline Lumumba. Ah c'est abandai na ngana na S10 Angel Mouswaïl. S10 nanu après S20 RBM c'est assemblé S10 S20. Alobi na umeli na S20 c'est assemblé na S21 yango na fungwa na carton. Awana pochette nango. Oh pochette. Yango na fungwa na carton. Yango. Ozo pesa raba prince batali voir ken. Te ba ezaka mamba ba relation. Omona. Oh 21 zana na au moins chasser na ngwa ngwa. Ça vient na simba ko. Na MP4. Kempe. Au moins ba carton na ngwa kati yango. Donc zape yango na yuti magasin. Chateau zone ça peut faut ekota na ba antikas. Rabe na osenga na Junior Chamo papa na Justin Etan Anelka super play Karim. Siko omoni boende to sepelaka na vie. Na liberté tala ken. Na vie ndenge zalaka awa. Karim Zololo. Soki muto zo vivre, faut ko sepelaka baninga pe ba vivaka. Na mwa bourgeoisie te ya muke ndenge yo zo vivre. Oui. On s'en comprend. Neti nga c'est Pauline Lumumba na pesa ke ba merci belé parce que c'est la ebisa nga le week-end ba makambo no etali ba téléphone. Il faut otika na mutu nanga. Il faut ça la ba téléphone il y a bien qualité nyonso to ko bima nga na osombela en tout cas c'est Pauline Lumumba aza mutu moko bien. En plus de cela, il passe à Bambongo na Djobu. Les patrons. Yesiko tunanga promettre ngani. Abiken piana. Olobaki na émission moko lobi chaque fois soki olingi obala. Ba distraction ya ko mona batu ba yo lukelo ba problème. Po oswana okende prison bongo no nyonso kanisa pona libale kufa kuna. Li passe à Bambongo alobi azui masola libala mobimba charge. En tout cas li passe à Bambongo na Djobu. Nzamba pambola yo parce que moni lelo biso to linga ba partenaire ya makasi boneti ba lipasa bambongo ndimi vena nga bubu leondela pe abengisi nga lobi ken pia na yokaki masolo na makasi fo ya to sola na ebite vieso kaza na besoin que sa mariage yango na Paris na occasion pe ya 20e anniversaire ya likonzi protège mso pe to ko kende pe na madame pe to ki profiter te Dubaï te en tout cas fête yana ils ont mérité à Paris en tout cas ils ont mérité Paris ça y a ça là qui fête ya libala nena mwasi na Paris bonga na kosa na Dubaï asala ki une année ya libala na mwasi na kendo ça la na Paris côté Champs-Élysées tika photo total la li solo ni to sola suna PDG je pense que il faut que l'église église ya prophète Emmanuel do die pa bengisenga makambo libalo yo nanu batu bande pesa mbongo te me batu bandi promesse ya masikite il passe mbongo abina tikele charge na moni prophète Emmanuel do di pa bengisinga lobino ke na landa ke monsieur pesinga pasi ya to sola na okendo mona prophète to sola donc Nzamba sunga pena tout parce que ba projet distraction ya lisute te distraction ya projet c'est Pauline Lumumba pe alobaki soki okomi na impa ya bambongo na yo o signalenga comme ça o ekozanga ngana pena compléter en tout cas c'est Pauline Lumumba tout distraction kozalate parce que au moni a conseiller nga makasa weekend malgré ndeko no fabrigas alobaki bongo c'est concentré na makambo libala pardon nakena au magasin na sombelo S20 okitsa na motema S21
S21. S21. Non, à quoi ça m'a fait pour carte fandé. Oh, S22 yango. S21. S21. Donc ça pour les Lumumba merci makasi vraiment c'est pour les Lumumba. Parce que moni lelo ngana loba bande kona biso ba artiste et musicien to soutenir bino makasi. Bosunga biso pe Oti moi poto, oelinga ata moi téléphone, ata moi compère lamba. Et ça la rappelle moi bien. Le quoi ba Junior Chaumba. Ça neti ba héritier ndenge bwana ba janvier wana. Neti ba fali pour père monde ba bi magaya mo bo ele pe moi valise lamba. Et ba cadeau ça la bien na vie. Ba cadeau ça la bien. Mais Mikolo na ozo sou. Cadeau ya vie na liberté closet motema. Neti soleil wanga soki aye pena Kinshasa msusu. Oeli keni pe moi non, ayelanga na nelo te mais ngazo baba musicien nyoso tout herbe uta ba poto la mo ba cadeau pe ça la bien. Ah OK, bato parce que to ça la bino promotion. Oui. Nga mona na zwaka cadeau ya bilamba na ba kete pa mama CDG Mampata. Elanga ba kete, elanga ba complet ba serviette. En tout cas maman CDG Mampata nzamba pambola yo nzamba pambola vraiment makasi. Prophète Moïse Kabo dipe nzamba pambola e makasi chaque fois soki aye Kinshasa elanga bilamba. Fabrigas pa elanga bilamba, elanga pena bilamba malgré na banga rola tango mais elanga. Mais na reconnaître ki yango parce que na ke poto mutaliboso ka belanga bilamba ezaya Christian. Ah ouais. Ta kabelanga, on est bien faire mutu babosa na raté. OK. Mais ezate ke soko kabeli mutu yo moko leki sute fozo lobelango et comme asko mabe. Matika songo, je Fabrigas apesanga bilamba azalate. Parce que apesanga bilamba na $30. Matika songa yo ba pesa chassa bilamba na $500. Wana nde comme asko zo kosa batu. Ah OK. Ba makamba ya lokuta na ndesko tozo linga te parce que ngamo ko so na ke poto na ya ka so na voyage bitambola tambona na apena biloko yo kabela batu. Qui te parle, je pense que tu commis déjà donc. Nati sous le cas où quand on est Dubaï, sous le cas où quand bon séjour na Dubaï. Après là ça t'a des caméras te renforcer na film. Ah OK. Non, il faut que ça na ça la clair. Et moi fallait pour ba approche ndé bozala kana ba warion. Et moi ndé fallait kana moi tout pas pamba. Attends moi ba caméra bo sombela so bo sim ça fallait même la taken. JP batiki koko ba warion. Nati maman Mimi Tikeva, Tala na ya poto vraiment pour le ba to kongwelo biloko tout ça. Biloko ngo malgré na monate. Ata ndenge fallait ya ka moi tout. Bobi biloko to kongwela ka keni yango. Est-ce que ba basket ngo si balata ngo bien bilamba ngo ezala kaka na yebi pete. Tala Dodi Shungwa yambanga bien na poto. Dodi Shungwa ya Riche Watanabe. Ayambanga très bien. Akabela ngambongo. Malgré na zwaka chance ya kolia ta di ero ya ba ferganité ya ba Mimi Tikeva te mais baloba ke si to sangisi to routine mais e umeli pe. Ah OK. Ozo comprendre mais bo ba tuna biso ifo bo soutenir biso botika biso te biso to na continent Afrique yo ezo chauffer moto ya mulunge, moto ya nzala, moto ya microbe. Quel bien TV zangonga. Ba moto ba malaria biso so botika biso e apesa pasi. Ya moninga sepela na bandeko na biso à Londres. Bandeko ba Richard Amele soki ba yekin batika biso te. Ba Carlos Kabas batika biso te, ba Gauthier Mascotte batika biso te. Ba sera na Angel Muswahili kutu so na bina ba Koko Arafat ba wana famille. Ba Jolili atala baza. Ba Adel Joko ba good. Adel Joko mo ba carton tindela nga ba 50 kg. Mikolo yete Adel Joko. Mais félicitations à Adel Jogo, atteindre la ranga biloko ebele, c'est tout. Adel Jogo. Shadrack le grand manager malgré na musika place oza, na peso ka bambote asunganga mingi garçon. Ba vie luzo mbata, tala ka vie luzo mbata. Luzo mbata. Abi kende bazana il faut balata, ba nini vie luzo mbata na Cape Town. Ba vie Jimmy Belao. En tout cas, il passe à bambongo na Jobu. Merci na on a promesse ya muneno pesinga vraiment. Et ça n'a vraiment bien makasi. OK. To silisi na biso. To silisi mais boni nene nene ya to sola kina na sola kina nene ya lobby azana $50,000 ifazong c'est la 50,000. Ifazong c'est soki noela madinga ndimi ba pesa na 50,000. Ya za tout près ya pesa 50,000. Na soli pena noela madinga abi aya na 50,000 ango comme ça 30,000 ana azwana ango. Mais depuis nene ya pe to soli sunabi noela bi soko ye na 50,000 ana azwa après atikeli yo 30,000 35,000. Mais comme ce qu'on peut nene aya ti lelo nene azo alobi azobela boto ebite azobela place azana 50,000 ango to ebite. OK.
Je pense que tu as suka na été. Ouais, tu comme na biso na suka donc eloko ba accès ça soutien. Whisky wish ya été. Ah ouais, Kalamingi. Ok, c'est bon. J'ai dit merci beaucoup na patron Likondi protège Venanga Boubouli Yodela. Merci aussi Angèle Moussaïli Makizembe. Merci na Koko Arafat Kadete Kassa, la grand frère propre. Na Bosanité Bato Balingarangai. Karine Nzolo le moté ma liberté closet. Junior Chaumba Tokutel Mikozali Koya Tozaki. Ah, et pas Ken Pena Pito Pale. To sentir ma Palestine. Na Ndenge Zara ma chroniqueur. Surtout ba youtubeur. Ils ont un peu bongo. Tango Oya pe na internet. Pas de borotala. Comment on veut vivre? Donc, Batoubo à la brancher, na film, Tokutel Mikozali Koya, Anel Kassiper Play, Batoutou Bolanda Rabiso. Merci, à la prochaine. Patson Makungi, au Monique Biana. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te relaxer un peu donc marambo est bien. Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah. Ouais. This is London. This is London City.